Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'horaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours na masolo ya lopango, en tout cas lelo et tonyati mabele ya masina sans fil. Donc toza na katia sans fil, bana ya sans fil nyonso, donc bokota bo s'abonner parce que mabele na bino, donc yango tonyati karande tolobaka bo singa na bino yango esalaka mosala na kati ya la personnalité TV. Mbala moko na pesi bambote ya tro na Arlette Matoko Liswa Nzambe badiva wasudi agivwa mama boko bank na kati ya London City, badiva wasudi agivwa mama boko bank na kati ya London City. Na pesi vraiment bambote ya tro na ambisi bazabakana ya mo général John Kembambo, en tout cas sans oublier Marbos mama Doris Lema fumu na gaze moi c'est motema malamu na kati ya la personnalité TV. Mbala moko esiko bomoni na pesi mo Congo, donc ezali monene bandi banda kuna na kwa vraiment esika bornoane ezali eyeti na esika bomoni na teleme, donc to bandi libanda. Mbala moko tozokota na kati eza pe non loin na Makadam, donc ezali na deuxième position na Makadam, donc soko zwango ozala jamais desi tozokota na kati pono la Sabino bilipe boyo kandenge nini bandeko ba commissionnaire na biso ba koyebisa bino ba prix ndenge nini ezoleka. Toza déjà na kati ya lopango ndenge bozomona, toza na kati ya masina sans fil et lopango eza na bandaku ndenge bozomona bandaku vraiment eza lopango moko ya munene. Mbala moko tozobeta masolo pe tokotambola tozobeta masolo. Papa mbote papa président ya Tchangu, donc lelo toza awa na sans fil toza tcha na kati ya lopango beta masolo koto eza ndenge ni poto moni lopango na bandaku ezokenya. Lopango oyo ezali 12 mètres et demi, to ba 13 mètres sur 18. Eza na 3 portes, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, chambre, salon, cuisine, salle de bain, na chambre, salon ya minene. Alors ndenge eza bozomona ndenge ezali ya propre na yango moya kosala commentaire ebele ezate. To na deuxième position na boulevard Lumumba, donc deuxième position na boulevard Lumumba nde bozomona ngwawa soko baloki bo na sima Apocalypse. Alors eloko yango yo toke na sima oyo eza ba toilette, donc 70 000 à discuter. Papa 70 000 à discuter. Bongo koto yo tobeta no masolo ba loyer na bango ezanga combien? Awa penza o eza sans fil, donc ndeko ya lemba ndeko ya ba côté ya sekuna, donc chambre et salon awa na sans fil eza ba $100. Ndenge lobi chambre, salon, cuisine, salle de bain, donc eza ba $150, $130. Deux chambres, salon, cuisine, salle de bain, de tolo ba bongo eza déjà na ba $250 awa ou bien $200. Bon, ba chambre, salon ya pamba, donc eza nde na lobi ba $100. Voilà. Tozaki na sima tozo bima déjà. Papa eza lopango eza na problème te? Lopango eza problème te, kolo nango azali en vie eza lopango ya problème te. Ok, wana na sire bomoni na bilili totamboli tolakisi bino ndako lopango ndenge ezali oyo bozomona. Chambre salon ya munene, chambre salon wana liboso, chambre salon, cuisine, salle de bain, sous 2 chambres, cuisine, salle de bain. Donc eza na bandako bomoni eza na eta moko ya malamu, eza na eta ya malunga. Vraiment biso tozobenga bino kaka, tozobenga bino boya et belé. Awa eza ndenge nini? Awa ezali 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Kuna ezali chambre, salon ya munene na salle de bain. Donc ndeko balandi biso tobengi bino
vraiment na kati la personnalité bozala jamais déçu. Donc tozana bosinga na bino boya kotongela biso Kinshasa na ndenge obino bolingaka na ba norme na bino obolingaka. Donc prix yangwana tobi bobanga prité nyoso ezala likambo lisolo do ezali likambo lisolo to solola yaka benga bo solola na mukolo lopango po masolo ndenge kaka esalamaka. Donc biso to bengi bino tozozela bino maboko ya kofungwama boya ebele. Toujours continuer, donc ça continue sur la personnalité TV na kati ya Masina sans fil. Donc toujours continuer kosala toujours mosala karandenge toyokana na bino ndenge to mesana na bino kosala mosala kitoko. Donc toujours koba kosala vraiment mosala na biso toza ja libanda na sirosika bomoni na telemi ya ngonde esika toye. Donc tokota na kati pona kobeta masolo kosolola kaka ndenge ezalaka vraiment sans plus tarder tozokota déjà. Toza déjà na kati ya lopango ndenge bozomona. Donc lopango ya munene ezali clôturé eza na portail eza pe pavé eza ba condition moko ya bien ndenge bozomona bino moko na bilili. Donc tozotambola po tolakisa ndenge ezali mbala moko tozobeta pe masolo na président betara masolo eza ndenge ni po tomona lopango eza jana ndako monene. Bozomona nde toza na kati ya sans fil tozali na avenue Marshall eza pembeni kaka boulevard Lumumba awa. Donc ndako eza ya ndako munene bomona ba condition nango ya construction des aleli ba construire yango à bonne et due forme. C'est 6 chambres, salon, cuisine, salle de bain, magasin. Alors salon anazo ka salon ya munene. Alors kuna na sima ba toilette espace yango ya mituka okotsa mituka ndongo lingi. Alors ozomona mususu veranda nango angoyo ona kati wana bazo laksa wana eza cuisine. Alors eza na prix ebelete o penza atina normal pour na posa mbongo c'est 120 000 à discuter. 120 000 $ à discuter. Ndenga tongela nyonso boy c'est 120 000 $ à discuter. Voilà o ezali pendant nécessaire yango wana ezali 22 mètres sur 15. Donc 22 sur 15. Ndako tomoni ya munene oyo eza combien de chambres? Ndako ya munene oyo eza 6 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Alors salon ya munene lisusu. Salon eza ya 6 mètres sur 4. Obi batie bango abatie combien? Batie 120 000 $ à discuter. Ezali na combien? Ils ont mis combien de mètres sur combien? Ezali 22 mètres sur 15. 22 mètres sur 15. Wana to uti kotambola tozo continuer. Annexe moko eza wana ya studio ya munene lisusu eza na kati ya ndako yango kaka lopango. Donc sur bomona bilili courant ezali mai ezali eza vraiment na ba condition ya bien ezali pavé lopango mobimba. Eza na salon ya munene eza pe lopango moko balobi ezali na problème ata mokiete eza kalikambo ya mosombi na moteki. Donc awa ezali couloir ou ememi biso tina sima ndako eza vraiment lopango munene ezali na ba condition ya bien obozala jamais déçu wana bozomona eza salon. Salon penza ya munene mingi bozomona ndenge bozomona eza ba chambre eza na couloir en tout cas. Donc bozala jamais déçu eza na carreau eza plafonné eza pe na carreau eza na plafond déjà. Donc batongongo na ba norme moko ya malamu balobi eza na 6 chambres na kati. Donc eza ndako munene biso tozobenga bino parce que toyebisa bino. Donc ba etinda na bino ba commentaire na bino yango esalaka mosala na kati ya la personnalité TV. Donc tozotambola awa toza na sima ndako ba toilette douche
ezali pe wana ndenge bozomona donc ndako to pe lopango eza vraiment na ba condition moko ya malamu babi eza pe na problème te lo eza likambo lisulu ya mosombi na moteki kubanga prité benga kubanga prité benga ndeka ezalaka donc nyonso to ezalaka likambo lisulu quoi donc to solo la to beta masolo biso tozobenga bino tozolakisa bino boye ebele annexe yango yo obozomona eza annexe ya monene pe eza pe na ba condition il y a bien donc le pango est un espace il y a monene pompe est en kati to bengi bino boya to la kisibino kaka il mange ndenge ezali to la kisibino ndenge ezali le pango yango yo to bengi bino boye bele donc boye bele toza libanda déjà toza toujours en kati il y a machine sans fil et sika bomoni bordure wana oyo etelemi donc esika bordure wana ekeiti na bordure oyo donc sur l'équipe ba claustra esika ba sac ezali limite na biso donc mbala moko tozokota na kati pour nobeta masolo ba commentaire vraiment ebele te pour bozwa directement ba précision ya makambo nyonso donc tozokota déjà toza na kati ya lopango donc toza na kati esika bomoni papa a nyati makolo esika ba papa batelemi na bordure wana yango wana nde ezali kokende kaka ndenge bozomona donc ti na bordure oyo yango ekei ti na portail donc ezwami boye ekei eza na bandako nde bozomona ekei ti na nsima donc tozotambola mpona olakisa bino esika bandi esika esukeli donc bomona vraiment tozotambola awa ezali na nsima eza nsima ndako donc nsima nango ezali mpenza monene eza pe na espace ya ndenge bozomona bilili tozotambola mpona kolakisa bino awa ezali nsima ezali na toilette ndenge bozomona eza na toilette ezali na douche na ndenge bakaboleli yango donc eza vraiment bongo na ndenge bakaboleli mbala moko tozobeta masolo po toyeba awa ezali ndenge nini papa tomoni ndako tomoni ndenge batie bordure toyebi te oyebisa biso bakokabola moto kozwa koto kozwa lisu na ndambo ndako wa monene oui ndenge eza boye lopango ezali mobimba 14 mètres sur 22 ezokabwana siko 7 mètres sur 22 alors côté moto azozwa 2 chambres salon ya monene en plus 3 chambres salon cuisine donc oyo ya monene azozwa 3 chambres salon akozwa lisusu na 2 chambres salon wapi 2 chambres salon wapi 3 chambres oyo eti oyo ndenge ezokabwana awa koto ekotika lokola 3 chambres salon oyo awa eza 2 chambres salon ya minene donc na cuisine voilà oyo nde ezaleli alors na prix nango batiango 55 000 à discuter 55 000 à discuter 3 chambres salon plus 2 chambres salon courant mai ezali na kati bozomona déjà nde ezali tozali na deuxième position na boulevard Lumumba awa toza na avenue ok d'accord Nassi Roboyoki balobi lopango mesurer combien de mètres et puis bokabola combien poto lopango ezali 14 mètres sur 22 tokaboli yango 7 mètres sur 22 7 mètres sur 22 balobi ezali 7 mètres sur 22 ezali na bandako obomoni na bilili et en tout cas balobi eza na problème ata mon côté donc soki oye directement okutani na bakolo na yango mbala moko bobeti masolo po eza nango na problème ata mon côté donc eza pe na ba condition ya bien car ndenge bomoni
tozali pe non loin na boulevard Lumumba, donc eza ba place moko eza penza mosika te. Donc soko zui awa ozala décider ndenge papa lobi balobi 55 000 à discuter. Donc c'est à vous ndeka na lobaka soki lustre ya d'autres bazo discuter pona mwasi et bongo pona ninte lopango. Donc eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki yaka en tout cas bazo zela bango maboko eza nango ya kufongwama ezo dépendre car na yo mukolo oyo koya en tout cas oza jamais desi tozo continuer kotambola na kati ya sans fil masina sans fil. Donc sika oyo na telemi na sira bokotala ezali esika fleur wana na musiko bozomona ezali yango eyeti na bordure oyo bomoni vraiment na bilili tozali banda tokotu directement na kati toujours masolo karandenge ezalaka kaka ndenge ezalaka ndenge ezalaka lopango ezali monene ya monene ozomona eza na ndako monene. En tout cas ba commentaire ebele te ma eza na kati courant pe ezali. Donc mbala moko topusa na pona beta masolo na ba papa na biso oyo ba memi biso awa penza tozo pusana po tomona bango yango na bozomona oyo ezali porte ezali véranda eza na porte moko bomoni wana eza vraiment ya propre eza na carreau kandenge bozomona na bilili. En tout cas tozo pusana malembe topusana po tobeta masolo na ba papa oyo kati ya masina sans fil. Donc ndako bomona eza monene wana tomonaki ezaki véranda ezaki pe porte ezaki na véranda eza na condition moko ya bien. En tout cas lopango mobimba ezali pavé mutuka ezokota en tout cas donc eza na condition moko ya bien eza lopango monene directement tokomi po tobeta na si wana obomona na ngambo wana eza ba voisin bango wana batongi batomboli basemboli lokwa malonga. Donc sozui esikano ya boye po osala ndenge ba voisin basali. En tout cas eza nango problème mingi te mbala moko tozobeta masolo po toloba wana obomoni ezali toilette apeza na porte mosusu. Donc bozomona na bilili lopango eza propre ezali penza na ndenge ya malamu tozobeta sko masolo po boye bakara ndenge ezalaka papa beta masolo aiza. Oui, toza toujours na sans filet a toza na deuxième position lopango ya liboso ya mibale na boulevard Lumumba awo ezali 9 mètres sur 25 eza na deux portes 3 chambres salon na chambre salon cuisine. Alors na montant ndenge kaka boyebeli donc babiloko pembeni ya makadam ezalaka même mais oyo eza 70 000 à discuter 70 000 à discuter eza mambo ya boye te o prix eleki ou bien boye na boye te mais eza à discuter masolo ezali ya kitoko ya kosolola voilà. Okay, papa eza lopango eza un problème te eza lopango ya problème na te moto na kolo nango azali ozomona po awuti okepe mosala motuka na yango oyo. Alors ndenge eza wana aza na besoin talaka kini ndenge ezala moto mosusu asombi abungoli ateki awa kesoma na kikole ou bien na bibwa o asala somo bafaire mosusu ndenge ezalaka mais ye moko azali c'est 70 à discuter 3 chambres salon na chambre salon cuisine. Ok balobi penza mokolo lopango ye moko azali donc aza sur place soko ozali na besoin au bengi kaka ndenge ezalaka obengi obeti masolo. En tout cas bako orienté yo okokuta na penza na ba commissionnaire pe okokuta na mokolo lopango karande tolobara eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki balobi 70 000. Donc 70 000 ebangisa mutu te et mutu pe aloba te diski. Donc eza likambo ya mosombi na moteki. Donc tozobenga bino
boya tozozela bino maboko toujours ya kofongwama na kati ya la personnalité TV. Merci na bandeko balandi ba abonné ba trocheur abonné à la personnalité TV. En tout cas merci na bino parce que vous aurez toujours branché collé scotché na la personnalité TV pour que ça ba découverte ya biloko kitoko o la personnalité TV à la kisaka bino. Donc merci na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu badiva wa Sudi Agivwa mama boko bank na 4 London City, sans oublier Arlette Matoko Liswanzambe na Bosani Pété Mama Doris Le ma mère boss à la personnalité TV. En tout cas merci à trop na président Moïse vraiment présent na kata Tchangu donc atambusaki biso lisusu na masina sans fil. Donc merci à trop. Merci na Metintima ingénieur na biso à la personnalité TV azalaki ona na sima caméra pour kozula bino ba image ya kitoko. En tout cas Nasiro bozalaki jamais déci na masina sans fil. Merci à trop na bino nyonso penza obo pesaka toujours attention na bino na kati la personnalité TV pour kosala ba découverte. Donc biso na bino ndenge kana ebisara bino tina ti. En tout cas tokoko ba toujours kotambola kosalisa tope kolakisa bino ba mapangu ndenge to mesana lokola nzambe azali kobatela. En tout cas ba mbote na bino pe ngana bino tokoko ba toujours komonana mikolo ezali koya.